diable afanda na salité Sylvano Kasongo na komi kolingo mingi na comprendre te d'ailleurs ndenge osala nommé te na ordonnance présidentielle mais ofanda na makasi baloba ba vérité oyebango mais lelo oyebisa biso ki RVA est incapable de foutre bato tu es un escroc tu es un escroc tu es un escroc monsieur le président de la République muto akokanga ye wana Abdallah Bilenge. J'annonce à tous les peuples congolais que je viens de déposer une plainte contre M. Joseph Kabila pour les crimes contre l'humanité qu'il a commis dans notre pays. Et je lance aussi vraiment l'appel à la communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, Union européenne, de s'impliquer rapidement. Il faut presto, venez vite prendre M. Joseph Kabila pour qu'il puisse répondre de ses actes. Voilà, et je précise aussi à tous les peuples congolais qu'une histoire est en train de s'inscrire au moment où les gens voient comme si c'est de la blague. Je vous remercie. Merci mingi liboso nano mboka badirigeant na mutu moko te mboka ezali bien commun ya biso nyonso tout tokozali représenté na RDC par le président Fachi mais biso nyonso tout congolais nyonso azali gestionnaire ya mboka oyo Congo et donc place nyonso congolais azali esengela yebaka azali ko représenter Congo asala malamu et puis malamu futaka. Pour la question na yo ndengo tuni par rapport ya ndeko Pascal Mukuna ngai nazali na réponse moko ya mawa ezali lokola ndeko David alobaka ils sont tombés nos héros po bandeko oyo ifo bazala ba modèle pour na société na biso congolaise bango nde bazali kokweya kolakisa l'insuffisance na bango na kati ya makambo etali ya mbili FCC PPRD ezali machine ya komonte makambo ya lokuta te contre mutu azali mutu ya mayele azali oyo ayebaka ko reconnaître ba faute na ye pe asambande a changer ba habitude na ye. FCC etikala ata mukolo moko te komonte ba vidéo contre Pascal Mukuna. Nous n'avons rien à gagner et nous n'avons rien à faire avec le pasteur Mukuna. Ce qui est azali kotangisa to ko prêcher haine na ye epai ya bato ezali problème na ye na nzambe po omoni ndenge ezalaka bato tozalaka mingi agité soki problème ekomeli yo mais nakanisi bakonzi na biso ya FCC na kobanda ye moko autorité morale Joseph Kabila Kabange que je salue, le professeur Néhémie le coordonnateur que je salue, mon SP coup sur coup Emmanuel Chadari n'ont pas réagi sur les propos téméraires et vexatoires oyo pasteur Mukuna azali koloba à l'endroit ya sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Et donc pour na biso totikala jamais commenter vidéo contre ye ezali nde misala na ye ya molili ezali kobima na mpwasa ezali likambu ya FCCT ezali likambu ya PPRDT kasi ezali likambu ya mutu ye moko papa na yebisi yo makambu oyo tosalaka na molili ebombanaka pendant 364 jours mais keba 365e jour tobombisi makambu tosali ya mabe mais ekobima kaka na miso ya bato yango monaki na Bible Yesu alobaki botika matiti ya mabe ekola na matiti ya malamu na bagraine ya malamu kasi na tangu na yango ekobimake oyo ezali matiti ya mabe bakolongola ngwaka na fulu oyo ya malamu bakotika yango ekola. Et
toza na problème mon côté na pasteur Mukuna, c'est lui plutôt qui a un problème contre les FCC et contre notre autorité morale. Mais biso lokola ba défenseur ya justice, bato oyo tolingaka ke makambo ya mboka na biso etambola malamu, tokoloba ke ndeko ozosala fausse route po développement ya mboka na biso ekoteya mate na haine, ekoteya mate na motema ya mikundu contre moto. Omoni nzambe azali nzambe ya malamu. Bible alobaka kutu, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. FCC etikali ko monter vidéo te, etikali ko sala eloko moko te, mais lokola biso toza na biso baye oyo tozala na nzambe, makambo ya mabe ya bato oyo bazali koluka liwa ya notre autorité Marie Joseph Kabila Kabange ekomi kobima likolo. Maître Papi, même moral, bande au bazo la nabiso, mais tu vois qui va porter PPRD, FCC, pour porter évêque Mukuna plainte. Pourquoi? Bon, ti sikoyo officiellement FCC s'est réuni pour nous poser option moko par rapport à ba allégation to ba propos vexatoires et téméraires ya de évêque Mukuna. Mais le col azali neka mwana mboka a continuer kozala pe premier carré. To porter nan officiellement plainte pour to boyi ke akoma victime. Ngana kanisi place na ezali plainte te, mais place na ezali kolanda ndeko ne mwanda semi et bongi bakumba ena na CNPP batala. Peut-être que makambo azali koloba to azali kosala ezali parce que azali na mwa mutu ezali kosala bien te. Et donc na kanisi ti sikoyo opinion a koki ko retenir que FCC etikali kozwa ti ko porter plainte te. Mais ngai na ko bakanisi na ngai ezali nde kokanisa que place na ye mingi ezali kokende na CNPP pona kotala soki moto na ye to makambo na ezali kosala ezali ko correspondre na kambo oyo bato bazala normal. Papa koki pe kozala na stress traumatisme di na stress oyeba anote et puis bato balandaka yo lokwa ndenge bazali kolanda ndeko ne mwanda nsemi asala na bato oyo soki alobi oh non bino soki obimisi ndika boye ekomi mindu bato balandaki na kati ya ndako ne plus de 200 personnes babimi na kati ya ndako bazalaki kaka kolanda motu wana me bayebaki te ke bazalaki toujours kolanda motu oyo motu esalaka bien te. Et donc na cadre ya ndeko akoki bato opinion akoki kozala rassuré ke tozwi nanu option moko te ya bongo, mais soki mpe kokoma ekozala légitimement par rapport ya mabe oyo ndeko azali kosala net mabe ni ya sani ezaka ke pona ke kosala ke mboka ekende liboso bote te mboka ekendaka liboso ezalaka par rapport ya principe ya liboso ezalaka ya bolingo nde etongaka mboka. Ndeko Joseph Kabila, notre autorité morale, asali tana ye, asali oyo akokaki kosala lokola mutu akokaki kosala nyonso tute asali na ya mabe na ya malamu, mais na ndenge nga namonaka mwa malamu eleki ebele kasi le asali oyo ya malamu atiki pe démocratie esali kengonga na ye ekoki atikeli ndeko Félix Tshisekedi pouvoir oyo azali kodirige mboka na mokolo ya lelo. Et donc yo soki okanisi ke pour s'attaquer à Joseph Kabila Kabange, ils allaient pour résoudre problème, il y a développement, il y a nzala, il y a peuple congolais, na kanisi que vous allez se tromper cible. Pour oyo koki ko sala ke mboke tombwama, les alinde ke batuba ke ndeko sala misala. Diable afandaka na salité. Silvano Kasongo komi kolingo mingi na comprendre te. D'ailleurs ndenge ozala nommé te na ordonnance présidentielle. Mais au fanda na makasi. Balo papa vérité oyebango. Mais lelo oyebisa biso ki RVA est incapable de foutre bato. Tu es un escroc. Tu es un escroc. Tu es un escroc. Monsieur le président de la République, muto ko kanga ye wana Abdallah Bilenge.